Ale kumanga motema moto yaya. Vous kaka. Qui ça? Nabiso. Qui est l'équipe partout? KNB. Kinshasa Nabiso. Qui est l'équipe partout? Qui ça est l'équipe partout? Mais comment les abîmes? Pardon. Jima c'est la yolo raté. Il y en a bien avec yo. Ah, Jima Mokende. Où est là? Banakin. Qu'est-ce que j'ai zappé? Ce côté non. KNB tellement. KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB ko zappé ce côté non. Check au Vandi. Mbote Bakino pe bienvenue dans le magazine de vos préférés KNB Kinshasa. Justin Bitakwirana Steve Mbika Ibapesi Edem Kodjo 7 jours pour démissionner la poste de à facilitateur au dialogue. Depuis l'arrivée à Edem Kodjo na RDC comme facilitateur au dialogue jusqu'à ce jour, rien n'est encore fait. Tantôt à l'Obakio Bandeko, IDPS n'est pas bloqué, tant que Moussoua Loba sans IDPS à organiser dialogue yangote. Après ça, côté, il y a un nombre de personnes où il faut constituer un comité préparatoire, mais dans ce cas, il faut créer le groupe de travail. Yango et Salahi que Justin Bitakwirana Steve Mbika et Bayeb Sanedem Kodjo va passer 7 jours pour démissionner la poste na Yewana ya facilitateur au dialogue. Parce que jusqu'à ce jour, mission Oyo Ayelaki et Zoko s'est réalisée kakate. Or, Bango Bazalaki parmi Batu Oyo Bazalaki ko senga que dialogue et salama, mais tu comprends de te du coup Bango peut changer d'avis. Justin Bitakwira a comité à niveau à Kolobake a dépensé mingi yango to mituni est-ce que pour dialogue et salama zo senga mbongo ebima na poche na yetoni. Yango to mituni lisusu Bango ba kopesa Edem Kodjo 7 jours pour démissionner en tant que banane. Apparemment nyonso wana bozo sala ezaka pona ba intérêt na bino mais population bozo tala bango te. Ceux qui bozo sala makambu pona intérêt ya mboka ekozala malamu mingi. Kinshasa et l'équipe partout. Constamment que Salemi na Kinshasa que basi mingi bakoma soki a défier loko akoyoka na mukolo loko pour aya kosenga mbongo kaka na présence ya mobali na ye. Bakino balobeli yango. Kinshasa et l'équipe partout magazine KNB tout ça les constat moko que basi mingi bakoma na bizaleli soki akazu nyongo na ye akozela ta mobali na ye akoya po mutanyo aya kosenga mbongo to yebite soki komi makambo ya sika to nini po to yebi nyonso mwasi nyonso a respectera mobali na ye oki jamais ko exposer na mutu moko akoki ko yokisa pe mobali na ye so boyoka ndenge bakino bakolo. Avant maman zonnou il fallait que ça na papa o abimaka ebi poche na ye obi muzinda poche à papa te oge zonnou papa ko yabwa comment vraiment comme menace vraiment ezoko les ebiso makasi za malamu te ezele ya mabe ya responsa mobali na yo au défi nyongo na ndenge na yo to bosali jena muninga na yo olinga ba ko senga lere mobali ya ye yango mona kisasa mingo mona mwana sabota mwana moka zongi pa na bango pamba te boto chez elite manière pesalité ezele ya mabe ya responsa mobali na yo il faut azela na papa baza bango nyoso mibali lo ba moko se ba yo kainde ba ke ko zwanini po ndele wa ndenge wana boma mabali tamu akoyande mwana mobali ayebite oyembala mo mwana mbakele ko manandako motu anyongo aye pona ko zwa mbongo yo pesa penza makele na kachandako Boutu wera kolanda ndenge bandeko balobi na micro na biso ya KNB alors biso pe na KNB vraiment to koyebisa na bandeko na biso ya basi eza malamu te oki ozunyongo na ozela ta mobile na koya po baya kosenga mbongo d'abord ota ko exposer mobile na yo pe tant mobile oyebi biso kaza mbongo te za soni na miso bato oyebi pocha mobile te oyebi journée na ndenge zala kite po mutu ya kosenga mbongo kaka tango ya koya eza malamu te bo meka ko changer ba mama Kinshasa et l'équipe partout. Magazine KNB le écoutana kina ba dédé pour na kosola bango na comportement au bel surtout ya mibali ba koma kolata ba pantalon et serranzo to ba bosani ke bazo kende classe. Mwana te asengaki koya na mokili papa mama babalani baboti mwana
banyama moto baedukaka ye baforsaka éducation te basalaka qui est l'équipe partout magazine KNB l'autre équipe kosola na ba directeur de discipline sur accoutrement ya ba élève mingi ya mibali bakola ta pantalon azo respirer pantalon normal oka ba pantalon nyonso mais le pantalon ya classe comme fashion yanto yako tuna nanu ba dede est-ce que bazaka ba mesure ote bazwaka to ba règlement d'ordre intérieur na ba école na bango lokwa na ba école mususu to monaka ezalaka te boyoka ndenge bango moko bakoloba na micro ya KNB directeur des disciplines ceux qui mwana alati elamba selon ye ndenge biso to senga kité en tout cas à kokota te on a tous très en tout cas très rigoureux et puis problème sous les autres c'est passé ba parents de en tout cas bazo songa biso te comment expliquer moi na ndako tant bazo bimomoni lateli na ye au permettre à kinde classe bongo en tout cas to sepelate ba parents pe ba songa biso côté kuna parce que toza na catégorie misa tu éducation ton éducation les autres na famille na école pe na éducation ya balabala hein biloko tozo mona alors commission à censure et contrôler l'image de la télévision. Au moins, par exemple, biloko ya mabe ezole kabana bazo tala. Or, il faut pas péki sang. Or, moi, natanga ozo monango akoluke kotaye. Alors, tango ke na classe, école cha mibeko. Au bengani. Mais na mutu ya mwana ekoti déjà na kati. Au moins, bana mususu surtout ya basi to surtout mingi ya basi. Au moins, aya alati kolan, alati jip. Tango ko bima boye alongo le jeep atika na kona kina ye musu donc bazo bomba biloko bongo donc média il faut fongola misumi donc commission à censure il faut batala biloko ni nezo la télévision en tout cas comme mesure tant to kangi mona latine wa to benganaka parce que on peut pas permettre un élève ou une élève à aller à l'école na tenue oiza interdit selon le règlement d'ordre intérieur. Le règlement dit que la tenue doit aussi refléter aussi l'image école. Alors surtout moni mona latima be nous les chassons. Nous disons que pantalon parce que pantalon faut ça ramène dans norme. Au moins surtout bana bien comme on dit pantalon kangi. Hein bana baso mona ti jupe mo boy ça vraiment surtout mona to bengani mona parce que azube sa image école. Bon tu wana ko na ndenge ba autorité ya ba école ba lobby vraiment biso pe na kali vraiment to ko beta CT to ko yebisa ba élève eza na ba temps oyo ko lata na ndengo linyo ko sa na fier na yo mais tenue ya classe c'est-à-dire tenue moko bezo représenter d'abord tant ozo bimo lobo ke classe bien encore uniforme pour na tenue moko nyonso boza ndenge moko et alors comme ma betan ozi au pantalon serré makolozo ko même pas ko tambola yo moko eza malamu te pe na ba parents ko interpeller bino bo veya sur bana na bino tant ozo bimisa mwana na zo kende classe faut tala ka tenue nini mwana zo lata ko linga moi na une école ba bengani polo ba keno dede wana pe aza mutema mabeto aza ndenge ni vraiment bo veiller na batenya bana na bino po bo betisa rapé ba école ba tumi tout pas cité bo respecter ba règlement d'ordre intérieur ba école ba Kinshasa et l'équipe kosenga numéro ya mutu à travers mutu mususu eza mabete kasi constant moko to sali na Kinshasa batu mingi ba koma soki asengi numéro ya mutu ba koma ko utiliser ngo pour le sale besoin. Allô, 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 téléphone. Oui. Allô, 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 téléphone. Oui. Et où t'es là? Kinshasa et l'équipe partout le magazine a bien quitté sous le terrain pour la consolola na bakinoa par rapport à concert de sali batu mingi na Kinshasa. Bazana habitude ya opesa ba numéro ya batu sans autorisation. Yango to kitaki consolola na bakinoa ba pesa biso ba point de vue na bango. Keza anormal. Donc biso nde toza pena na culture wana te. Tellement ba téléphone et la biso ka boye to comprendre absolument ma téléphone te mutu boye bani na ndenge moko boye mutu so apesi numéro non tango zo benga ngamba moko et tango benga na wana nanyo et ça la paie bien te ou ndenge mutu musu apesi numéro et l'équipe par mutu mususu ezala penda propreté il fallait oyeba ke mutu nango na zo linga ka ba numéro na est-ce que habitude na ezala ndeni par rapport ya numéro na est-ce que alinga ka batu ba zongo pamba ou mutu na pesa ye. Peut-être yo peut okoyeba bate o aza membre ya famille nanga ou bien ceux qui oyebite za inutile pesa. Il faut yeba kete aza mutu ya famille nanga benga na yebi ki aza ndeko na biso pe asenga numéro ka ya ndeko na ngai. Wande za mo un peu facile ko pesa mais mutu yebite za nango inutile ko pesa na ote po eza sans autorisation. Et eza vraiment mabe. Pourquoi oyebi elo nini te aza na besoin ya numéro wana. Donc peut-être ko sala ki ko sunga yetu na yesi problème ni nous en posa ou soit il faut yebelo ko nini azana ngo posa pour na zo numéro
Alors bandeko bapesaka numéro ya mutu sans autorisation azwa pesi vraiment ils a vraiment kitoko te photo tika yango. Bakinois ba réagir par rapport à sujet na biso mais biso kan belo tokoloba na bato o bazar na habitude ya kopesa ba numéro ya mutu sans autorisation. En tout cas il faut kotika parce que numéro ya mutu ezali identité na ye. Mutu ozo pesa numéro wana peut-être azali kozonga na ba intention mo ya mabe. Il faut kotika. So on a besoin de pesa mutu numéro. En tout cas il faut kobenga nanu mutu o bazana besoin numéro na ye o informer nanu o sengi soki andimi Ndé okoki kopesa ozalango sans problème. Kinshasa et l'équipe partout. Petit à petit, saison sèche ezokoma kaka makasi yango KNB est interpellé ba maman ndenge nini bakoki kobatela bana na bango po babela te. RD Congo mboka na biso ezaka na 2 saisons, saison de pluie et saison sèche. Oyo tobengaka communément elangame. Na période oyo toyebi ke mbula ebetaka te, mali ezaka makasi mais ba mama ya biso ya kala oyo batangaka classe mingi te, oyo bazalaka pe na habitude ya kotala météo te mais elle prenait toutes les dispositions pour na protéger bana pendant la période oyo. Période oyo toyebi mali ezaka makasi, poussière pe ezalaka makasi, les enfants comme bazalaka fragiles et faibles, ils sont le plus exposés à différentes maladies liées à la saison sèche. Mais tosali constat pendant 5 dernières années oyo ba fille mère surtout baboko la rabana na bango moko contrairement na ba maman na biso oyo bazalaki na temps ya kala batangaki mingi te bazalaki pe na disposition na bango ba météo te. En tout cas ma fille mère bango bazali ko protéger bana na bango malamu vraiment te par rapport ya ba occupation na bango oyo bazala na alors que période oyo ya saison sèche yaka na ba maladie lokola la rhume yaka na kosu makasi grippe forte pe et côté sarabana ba yandi pe na angine. En tout cas tokosenga na ba fille mère ba oyo bazali ko bokola bana na bango sans ba papa na bango. En tout cas bo prendre soin ya bana na bino boye ba kosombela bango ba pullover ba tricot bolatsa bango ba chaussettes chaque temps il faut ko boire ka mai na lopango pour na ko éviter ba poussière po yango pe oza la cause ya ba rhume oyo zo komela bana na bino. En tout cas il faut ko sokola ka biloko na bino bozali ko lambela bana malamu. Il faut pe na période ya malili soki malili eza makasi ko éviter ko bimisa bana na bino libanda to pe ko sokola bango soki malili eza makasi bokoki juste ko pangisa bana na bino pour ko éviter ba différentes maladies et la bango na période oyo ya elanga. Kinshasa et l'équipe partout. Rubrique na bino bo kraka ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso kango suka photo koseka moke buka kingo écoutez buka kingo écoutez Maman m'a passé écoutez toseka moke buka kingo écoutez buka kingo écoutez Bana Kinshasa, bana Brazzaville, oyo kelokoyo. Occasion à ne pas manquer. En soin de service azali ko informer na bino nyonso ki azali ko teka ba voiture Toyota marque IST na $6,000. Ba couleur oyo ezali disponible blanche, grise, bleue et verte. Soki olingo za ba détail leka na avenue Colonel Beya numéro 56 na immeuble Boko en diagonale na hôtel de ville na commune à Gombe. Topé benga na numéro 081 99 64 301. Boya ebele kosoma ba voiture Toyota na $6,000. Po eza déjà la matadi. Gagnez temps, pour stock eza très limité.
bizaleli oyo mabeto ebite soki euti wapi ba jeune garçon mingi bakoma koya kovanda na bakabine mpona kozwa banumero ya ba jeune fille soki baye kosomba crédit en complicité na bato oyo basalaka na bakabine. nayebaka kosilika na yo na miso kasi longola kanda gouverneur ya mbwana nasinawa Kinshasa eleki partout KNB esali constat na bakabine téléphonique mingi awa na Kinshasa soki mwana mwasi ayeba flashele crédit na kabine wana okokuta mpe muta kabine wana avandi na mwana mobali mosusu pembeni mwana mwasi wana ntango akopesa nimero mpo baflashele crédit mutu wana mosusu abandi koenregistre yango ntango mwana mwasi wana akokende mutu wana abandi korappele nimero ya mwana mwasi oyo apesaki baflashele crédit yango wana tokitani na terrain mpona kotuna bakinois mpona nini comportement bongo. C'est très dangereux eza eloko moso bakangi yo osala prison mo makasi koma yo mutu oyo oyebi ye te oyibi nimero na ye obenga ye après même na ndenge ya justice osibi peine mo ya makasi c'est très dangereux personnellement namona moto asala yango te mais na conseiller oso moto ana bato basala yango batika eza bien te mais baza bacomplice ça de baza na complicité c'est baa bacomplice même peine moto oyo abengi na yo moto akabine oyo opesi numéro bosibi même peine qui vrai moto aza na ndenge ne mais c'est pas toujours bien pour kolinga mwasi kopasser na ba méthode ya ba ndeti elo moko c'est pas légal en fait moto apesi numéro na yete obenga ye mamone moko elekela ye. Donc du coup, c'est pas bien, c'est pas intéressant. Si a besoin fille, Luko pour s'approcher normalement, son numéro nebo, c'est un rendez-vous, so randimi, wa bosololi, mais on est en train de violer personnalité, muto, violer intimité, muto, parce que numéro muto c'est son identité. Donc c'est pas vraiment bien. On a conseillé, bande comme balitotika, basi bazali, soza courage na yo, bota courage solo la naye, so randimi. C'est bon, mais qu'on soit numéro pour nous benga à son insu.